communauté Dorcas Bolokoko Abin Bolingara Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis dans la tibo, pour bon monde qui est normal en fait, voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo pour bon monde. Dans le biboy. Bateau bozo tout nanga ba question na ko répondre bien parce que na linga ki ngamre pas nanga esala. Ce qui est sali, c'est là que na roya ko répondre bino boyeba et le nini et comme singa bon. Esther cosmétique azana pona bino ba mama ya poto. Bateau bozo na ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe fila. So boko tina ba vidéo nanga kala bo ma peka nanga ezaka mwindu. Metala li peka nanga ngoyo. Yangoyo bomone komi o mapeka nga ndeko ezalaka mwindu bomona. Donc Esther cosmétique mutabongi singa loposo. Esther cosmétique mutaosi lisanga banduta nasu na nduta te. Je ne plus ça yango ezesila nazalaka na nduta yango nduta nga nyonso ezesila grâce ya Esther cosmétique. Na osele bino vidéo fitrizate olingo koma le rôle nga olingo koma le rôle bolokoko. Yaya numéro nanga na tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina ki marché bon. Place au bung ezate. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wakute esila. Po bino ba to chechoko metande esila. Ba noir ezesila. Esther cosmétique. Bébé, nana luka nangate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulé le roi a maramboizate. Maramboiza. Nana sara publicité na loro na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo nanga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine loro moko te ngaye yo. Ngaye oka boloko na bino ngaye oka. Donc ngaye yo na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenue Mundele. Donc, comment Mundele? Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoué comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Net n'y a dans d'autres choses. Moi, bina donc mara rouge. Mais na comme un sous rouge. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci de liker et surtout merci de partager nos vidéos, de commenter. Hein. Je vous aime tellement. C'est Dorcas, c'est Bolokoko, gauloise certifiée. Abino nyonso bolingaranga, na pena lingarabino tellement nandenga osaranate. Voilà. Na uti musala kokota na kotika siko. Na bino pe maté. Parce qu'il y a à dire. Quand il y a à dire, on doit parler. Ah, Maramboisa. Non, non. Non, paix maté. Il faut na yamba la mort. Donc, Annette, il y a quand ça benanga moano. Non, il faut na ya. Donc, on a cocotte, on a côté siko. Non, tu me sais, l'autre aussi, tellement avant. Non, il faut na ya. Voilà, cher ami Yabakouk, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Bino ba bolingaranga, ba yo po bolingaranga te, je m'en fous de vous. Bébé reste là, le reste moi je travaille. Bon po bolingaranga te, je m'en fous de vous. To partager vidéo, to liker, ça me coucou le nécessaire, merci à toi. Maman Zozona N, merci à toi. Maman Annette, maman aimé coucou. Merci à toi. Merci na batu tout oh bolingara boloko pe alingara bino, il y a trop pe à mingi. Tozo continuer au faire la bino musala. To rolemate parce que marambo ezali faut to loba. Et en tout cas Batou oh mutumo ka bengo bi Dorcas si na commentaire a combien bien makambo bo ndo ça n'est pas si là bon comme il ko sala ngo et pas Jérémy bo ma boma mi tout na bi so la raté biso kabola si là na mutute so to kabola si là na batou bon batou ba oh kutu ndeti ngabo na parce exemple de Da Costa ti do la solisara Da Costa te pour ça manquement du respect na si là mais azoni na rata FB biso pekisaka si la mutu te si la elle est libre ya choisir muto ya lingi elle est libre ya choisir bato ya lingi et puis celui to zalaka ba campagne ba nini
tozalaka bato bacommunicateur ya mabe pembeni ya sila nde tolingaki todétruire fb mais jusqu'aujourd'hui fb ezalaka likolo sikoyo bakampagne ya mabe tosalaka epa sila yango tokomipa jérémie non le problème eza biso tozalaka mpo na bavrai valeur wana nanu ya liboso biso tozalaka na ngambu ya vérité boyebaka nde role ya babakuk te toza mpo na bavrai valeur toza na ngambu ya vérité oyela biso lokuta tolete biso elambo osala biso boye non 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 nous sommes pas là pour ça toza na mpo nango te s'il vous plaît soki tomoni mutu azokufa victime ya succès na ye mais tokoya tokoloba na obanga mutu te nani ayebi te ke fille akufa jalousie ya succès na ye fille aza victime ya succès na ye que ne sait pas ça nayebi yango te botika babiloko wana bato bozokomante nayebi bino botika babétise wana mpo tokoya nakoya mpenza mabe mpo moto akabola fila na moto aza te fila azalaka na bato motema ne esepeli baoyo baza ne te seke motema ne mpe esepelaka na bango te ndenge moko na jérémi akozala na bato oyo baza na ye bien baoyo mpe baza na ye bien te akozala na bango te so tomoni ke mutu oyo aa mabe pembeni ya jérémi yaya okito mata toya toloba awi toya mpenza tokoloba ke mutu oyo esenge te na jérémi exemple ya liboso neti cardozo mpenza na jérémi fo bakabwana naloba vérité je marche pas mes mots naobanga mutu te naliaka na ndaka cardozo te cardozo nayebi kutu te mais si il faut parler cardozo na jérémi baovivre na hypocrisie en fait jérémi on dirait aozala na cardozo parce que asala semble makambo cardozo asalaki le roi amona te le roi ayoka te mpo na nga mais il sait très bien oyo eleka epa cardozo parce que so tolobi ke jérémi na toza contre cardozo te toza mpe contre jérémi te mais lokola baza deux personnes bible elobi soki bato mibale bazotambola nzela moko eke esimbi te il faut kokabwana c'est tout bino nde bokomisaka biloko simple bokomisi yango ekomi esra mpo na bino eloko eza nango simple bokomisi yango difficile te ya makambo difficile te tozongi na liste ya basongisongi nayebisa bino na oya on m'a interdit ya kotia voice yango omona tie te Karine tika lokuta epuis Kevin ando sepela no makasi mosali nga nzoto malili nayoki na makambo ya mishu Kevin biso na babombo na biso toyaka mabe Kevin epuis osali émission na leketu lokuta na lokuta oyo na vérité olobi te dobino nde bozana bokoma kolakisa lokuta elamba ozi lokuta olakisa yango kombo ya vérité mais lokuta na lokuta moi je croyais que na yo na Karine bonde boyaki na bémission faye boya koloba vérité ne Karine ayaki hier yo ye lelo ifaye oya koloba vérité mais juste là moto alobi vérité aza te lokola moto alobi vérité aza te ya mimika bongo je t'aime bien mais limbisanga il faut na étaler biso siko foto ya na vérité parce que tozeli bino bakolo problème po jérémi tozeli te jérémi oya te ndeti nga boye na défendre jérémi jusqu'à la fin là je vous dis je suis clair tozela jérémi te parce que jérémi oya te omoni ka Karine yo ndongo olobi ke babakuk basombi makambo wana oui mais jérémi aza oncle babakuk so tomoni moto akombattre ye surtout en tout cas toya mabe toroya so tomoni moto azocombattre jérémi en tout cas s'attendre ke babakuk boya toya mpenza toya kitoko po yo déjà manka fila barespect plusieurs fois parce que so oza moto ya mayele na problème na yo na jérémi okoko tia kombo babakuk te abakuk na rien à voir na dossier yo na jérémi comment ozomélange makambo na yo na jérémi ozolatisa yango babakuk non bobanga babakuk bino boyokaka te tozolobaka na bino butu moi banga bakuk mais bozoka kobanga biso babakuk te lokola bozobanga biso te tokoya mobimba il faut toyela bino bwende toyaka tosola bien ti tielanga jeme ebele bolaikilenga bandeko ababone bolaikilenga botielanga bajeme bandeko cher ami bato bazo explike te na explike oyo akoyina nga yininga
na problème pe na mutu na liera na ndoko mutu te na biboye bakendaki epa Karine Yamado bot na otanga Mimi Kabongo Cardozo Kevin bavandi il paraît bavandi la kombo Jérémy bando tonga kaka Jérémy bavandi kombo Jérémy kuta yibaka batu makolo Cardozo pa lobby babi surtout mutu lobby mingi Kevin a komisaki message Kevin moi ma de la paix na lingaro makasi metikanga na loba bébé hein bébé parce que yo na lokuta omoni Karine abimisi exaucé qui a là mais exaucé batu avec innocent je vous dis innocent moi na batu abi era teli vidéo na salaki o ekoti lelo alobi nanga bolokoko na yebi eloko te na comprendre kombo abi ngamo kutu na yeba te makambo o kombo na ekoti ndene uti wapi na comprendre le monter donc moi na bataza innocent plutôt Karine ayeka kokosele makambo na télévision que exaucé mutu ko pese message or que c'était faux bango basalaki réunion na bango na ndeko ya Karine na kati ya chambre bavandi na chambre ya Karine babeta masolo bazotonga Jérémy ya Mimi batie yo mpe na kati ya Mimi Kabongo babi yo mpo ozalaki batie yo na kati melaki songi wana selon Kevin mutu abandaki koakize Jérémy trop c'était Cardozo na bandaki koakize trop Jérémy kolobaki Jérémy kutu ayiba ye makolo Jérémy boye Cardozo alobaki ebele en fait Karine pa alobi ya Mimi mpe ndenge ka bango balobi kuna ya Mimi pasali nini alobi nde Kevin apui makolo piatre pa aigle Jérémy wo aigle tala kutu eloko tozalaki pa Karine tala boye ah Jérémy pa bi ah bonga nasali nini okutu Karine alobi surtout po ezalaki avant kende Chine place badossier ane ebandaki o era abetaki lisolo ya Chine na ye yo kutu osepelaki te omitu na Chine ango kesala nini okaki motema pasi Jérémy abi ah esi Kevin abi mwana mama na olandana bango te ena ngomba liboso bafinga nga te o bakoloba etali nango nga pe te bakontinue tovivre na bango ndenge bango bazosala nini bazolinga affaire oyo badite mibale bazobunda na kokotela mutu te eza affaire kaya bato bokanisa mama étoile te bato bana na kati ebele même bakarine na bacardozo na rotuna bino te eza affaire ya bato ebele na kati Jérémy alobaki akotuna te abi na garde nanga silence navanda na ngambu nanga na otuna nanga mutu te baoyo bakoya na ngai baza nanga baoyo bakoya na nga te baza nanga te Jérémy akolela kolamuka ya komona ke Karine nde Karine ye na télévision alobi ke natunaki Jérémy Karine oza lokute comment bino boyaka na télévision bolekisa bato ke bino boya bapro boya bayankie boya baesprit te yo tika lotuna Jérémy likambo te tobanga nzambe yo na Jérémy botika losokola problème o te po soki déjà bosolola na Jérémy problème elingi ye na réseau te ere ye na réseau parce que yo na Jérémy botika losolola te oyo kokosa bato ke osololaki na Jérémy c'est faux yo na Jérémy botika losolola te yo na Jérémy botika losolola te Karine Jérémy a gardé bande na ye avanda na ye ero sut comme na eza bino lobby hier ke Karine Yamado a bloqué ye pasa nini abinga pe na fait na bloqué to se bloquer na vandi nero comprendre que oui makambo eza ya solo bandeko bolanda nga bie bo batama elinga ko kosala na liste parce que chauffanga mtu wa maman wa Sandrine na ba na liste de joueur mtu ndenge wa Sandrine ko kosala ngote mais nero pe sa point de vue na bandeko ko parti on a ni to analyser ensemble ngai totongi na Miss Lolo exemple totongi Sandrine na tonto Hervé kaka ngai Dorcas na ko yebisa sous Sandrine na tonto Hervé ke totonga bino na Miss yango eza Kevin a joué na kati wana batongi na bacardozo batongi Jérémy ke Jérémy ayiba bato makolo Cardozo kutu abiye plusieurs fois selon Kevin Cardozo alobi kutu plusieurs fois Jérémy atenta ye malakisa Jérémy ke ya leki Jérémy na puissance
En tout cas, théâtre, ma comédie, mais non, moi, quelle est? Mais théâtre, ma belle, ma casse. Donc, Cardozo, on a la puissance, mais on a baraté. Mais c'est terrible, vous êtes méchants. Moi, mais t'es ma belle. Donc, théâtre, qui nous dit ma casse, n'a jamais qu'un a bangi bino. Qui nous dit ma classe, na théâtre. Donc, bino, son mouton a succès. Oui, maman travaille bébé. Donc, son mouton a succès. C'est-à-dire que succès, mouton, il y a kifi. Cardozo, selon Kevin, Cardozo, il y a les cas Jérémy qui ont une puissance. Abia les cas Jérémy na puissance. On a selon Kevin. Abia Lukanga ma casse, il y a les cas qui na puissance. Donc, nde bozana bata théâtre. Ba ki bozana boza bata kisi, boza ba ndoki bolokaka. Donc ils ont tout mali na dossier yo hein. Et ça na mambo ya to kokwa bilonga bato. Comment Kevin moi na mobali okoko panza boye okoko jouer des rôles wana ya songi songi ya koya a olobi okebo yo lobi Kevin. Quel genre ya mutozali ya opesi na mutema pasi nando se plano makasi moki opesi na naoki o mabe en fait. Comment tu peux faire ça Kevin? Parce que si on tongi na baninga et koko tande botonga ki na bino Jérémy pour na nini yo garda ki yango te tu te permets ya koya ko yebisa ngo Jérémy tu comprends Jérémy a fait nango nini après yo no ye na vidéo oh barami baye baba ndeko nanga non ça c'est être hypocrite tolingi lisusu biloko yo te ya kozala hypocrite o tolingi yango te to koma ko démasquer bino ndeti nga sobe nomoni nga vraiment na makambo balobi ya kombo ya Cardozo na ndimi na nga mpo na yoka Cardozo na komama kisongi songi ebele ya omba liboso te parce que nakipa nanga ni makambo na ye te jean mpa navandi boye naolobela ye nalinga nanga te ya bomoi nakipaka ye te parce que namonaka na mutu koswana te Yes. owelele loko te yo moko mitunaka na sala ye Nini. c'est parce que cette personne n'a pas préparé son cœur. Yes. Comme cette personne n'a pas préparé son cœur, cette personne ne saura pas supporter ton mariage. Cette personne ne saura pas supporter ton voyage. Cette personne ne saura pas supporter ton élévation. Cette personne ne saura pas supporter te voir aucune maternité Kobota. Amen. Kobota dont je te parle. Yes. Kobota physique. Yes. Kobota dont je te parle. Oh non, Kobota spirituel. Amen. Alléluia. Mettez-la Yesu Baboko. Mettez-la Yesu Baboko. Je peux avancer. Je peux avancer. Je peux avancer. Tu dois préparer ton cœur. Suivez sur Jérémy Cinéma officiel votre nouvelle série La femme du ministère. Ce 2 juin 2025. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À suivre. Bandeko Kevin kobenganga te obenganga siko kobenganga te ngai na linga oloba vérité kobenganga te en tout cas je marche pas mes mots kobenganga te na dossier oyo bon Kevin naoki mutema pasi nga nando lingo mingo yebi nando bengo Kevin filme kota naza na souci ya mutu so na moni mutu travailler bien je te na bisa ko so sali filme ya o filme no mami watanga na lobela ngo trop na sala promotion ya film na ya mami wato pesa ngelote parce que na linga bato ba bosaka dire so na lobela même Jérémy parce que Jérémy a bosaka dire parce que Jérémy a bosaka dire yo mo na lobela Jérémy na lobela Jérémy tilelo na linga bato basala mamba bien mais na linga bato bakabolaka bato te parce que ceux qui comprendre bien division oyo bato zo moni ya Karine ya Mado. Oh, Karine a s'encharner na Jérémy. C'est parce que Kevin a même qui va message. Selon l'histoire. Donc, ligne trouble na kati c'est Kevin. Kevin a une ligne trouble entre Jérémy na Karine. C'est-à-dire quoi? Même le
Aigle, Jérémie, je t'aime bien, tu le sais. Nalinga ma case. Nandenga ma bête. Nayebi que sinon le balcamo na ngina loba. Être blessé battu. Mais pour nanga. Bato yo yebi oza conscient yo moko Jérémie si koza. Bato yo yebi ke batongaka yo. Oh yo yebi oyoka baela bango bason na bango. Baela beta yoka enregistrement atongaki yo. Pour vivre na hypocrisie, écarter bango. Bato yo yebi pe ke balukaka yo Jérémie. Pour ça assembler te. Écarter bango. Yayo kufa te oza yo. Oza yo. Na minute yo Jérémie oza 11 na le barano ango. Oui bébé ça. Oui bébé. Tonton Jérémie est 11. Jérémie, na le barano likambu oyo. Na minute yo augmente ya chaîne na yo ou audience ya chaîne yo tellement licolo. Tout le monde doit envier chaîne na yo. Jérémie, il faut faire très attention. Mouto yo yebi ka lukara yo. Jérémie yo lulekaye. Boakaye. Posa conscience si koza. Oyebi banani balukara yo na banani balukara yo. Mouto yo yebi qui est Jérémie. Alukara yo benga na epembeni na yo. Boya ye. Boya ye benga na epembeni na yo. Ko vivre ba on a hypocrisie te. Ko la bango te ke ata nini revenant bango te boya bango benga na bango. Non bien, on se peut te c'est courir faible. Eh. Zwa bango benga na bango. Boya bango kabona bango. Parce que ne ba luka yo boye, mu koyeza ba luka mutu ne ko na c'est déjà tout un peu so kufi. Ko vous la hypocrite. Valara clair. Nalobi ya Cardozo na Cardozo. En tout cas, le kuta ma bête. Mamba Cardozo na yoka mingi ya songi songi. Trop. Na lingara ndeko lobelango te. Mais le coup, comme il y a Aigle, Jérémie Azamoutounanga, j'aime beaucoup Jérémie. Quand je dis je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Nalinga Jérémie tellement. Donc, non, linga siko moutouté. Aluka quoi ça Jérémie, en tout cas, non, ya. En tout cas, bon, c'est un peu non, ya. Cardozo, qui mis l'esprit, au mi ben a mis l'esprit, mosa mis l'esprit, aux esprits faibles. Mis l'esprit à ton amoutouté. Mis l'esprit sont remarqués. Que Moutou a sali yo le robé, o yemba moro affronter. Si réellement que tu es mis l'esprit, c'est qu'il faut affronter Rabat. Ce qui va être comme robé. Cardozo, dozo, Moutou moro le bino boy yak affronter. Na informé le yo na théâtre bébé encore traité. Na informé yo. So ozana peso yebi on qui va bien en robongo. Ba traité ko oza traité nous ana. Oza hypocrite, oza songi, o yebi yango Cardozo. Tout c'est vrai, ma face, peut-être au point que tout le monde va bien en robongo. On y a un plusieurs fois, on y était. Ozana, et puis si on a osa consciente, on y a plusieurs fois bien en robongo. C'est-à-dire que soit mis l'esprit à Komboyo, tu as mis l'esprit, ou sans esprit en fait. Bah, mis l'esprit, alors, moi, je dis, bah, tu vas bien dodo, bon, coco, bah, yebi, n'a la sauce à mambu. Tu n'as pas dit que mon quitté. Mais l'esprit à Zarabongo. Mais l'esprit à rater que, oh, qui va dire, ok, non, non, on est Kevin à Kenaro et Bissop, il y a Kevin à Kenaro et Bissop, Jerma Tongayo. On est Jerma Jerma Tongayo. Il y en a pour Vanille au Pekimia, ou il y a un pas Jérémie. Non, il y a té. Oh, bébé. Non, il y a té. Non, il n'y a pas Moutatonganga. Moutatonganga, mais non, il y a té. Bon, bah, sans esprit en fait. On a mis l'esprit té. Oh, mille esprit, ton arabatouté, mille esprit vend des arabacomba batouté. Et puis, Cardozo, aux orateurs, on vend des combat batou. Mais yo, soi-disant, ça fille au bonga. Fille à BBL. La bise m'a boumou, il faut te vendre des années, bino. Yo, Cardozo, fille à BBL, on vend des arabacomba batouté. Tout sur la pembe. Non, non, on dit pas si. On a eu comme mon trop. Basser et Nikamero Bimabo et combat dos on a quatre. Nikamero Bimabo et combat dos on a quatre. Et là, quand Bimabo et combat Cardozo ezang a raté. Moutalo Babo et combat Cardozo ezang a raté. N'a aucun comme mono trop Cardozo. Trop. Mais, n'a protégé toujours. Malgré que tout tika lo solanga na ote. Na zone na manda ko garder yo. Nando zaka na garder yo. Kevin.
na tourne ce question na Kevin lisusu. Kevin, vrai ou faux qui est yo tonga Michou, mais Kevin na gogi likabote, combien de minutes Daniel? Il me dit combien? Et puis, en tout cas, Kevin, si réellement mon frère Tika, je t'aime beaucoup, Tika. Kevin, donc, yo kenda retourne na bonbon na biso. Donc, Michou est beau jouer, te, aux oranora Michou, pour Bakou ba yo la film. C'est que Abakou que, oh, landanga. Donc, ça, au moins, que, ba Kevin, boza ba jara batu, oh, beaucoup, mi batu, mi mamabe. Pourquoi? Et ben, c'est peut-être encore Michou, Abakou ka boy kota la film, wana. Oya ko ba Abakou ba boy yo. Ok, yo ndo la kiti biso face no ya mabe. Parce que Abakou kaza trop fragile na bana na bango, na mama na bango na bana na bango. Ndeti nga boy so na moni muto otonga Michou directement lingi pe sila te. So ah oui. Non, matché ba moté. Non, ya na telemi. Parce que elle revend de la combo Michou, elle retonga sila parce que Michou a fruit à sila. Donc yo tira Michou na ba film na yo po otalama. C'est que Abakou, si tu as monnaie le ramon, na biso moko na film à Kevin total ici te. Je pense que ma boité, obimate. C'est que hôtel à maïsou, tu hôtel au ici sous te. Pourquoi tu hôtel au parce que ozo bengi sabana na biso na simozo chola bango. Dans la liste abatu o ba finga bana na biso ba bo jouer te à partir iwana teka to tiepe na Kevin na kati. Yo mo finga ba bombo na biso ba bo jouer te mais o benga ba bombo na biso zora blanco faire au flatara bango. Ke ba bi ko jouer or que yo mo bi ozo no conscient que ba bombo na biso ba bo jouer te. Bon moi il place ne bo lukila batu ba dossier ne bo lukila batu makambu. Biloko ba bo ko ba rolobate mais non ya. Ah, Kevin, on peut s'y passer, hein? N'a supporté autant. Le couteau m'a bête, n'a supporté autant, Kevin. N'a supporté autant ma casse. Au salinga m'a beau s'y passe, n'a monté, n'a supporté autant. Non, qui m'a bé. N'a linga batu batonga batute. N'a linga batu bazara clair, même bat bayebi. N'a linga ma batu balobara. N'a linga batu bazara clair. Botique ba comportement autonga mutu. Théâtre ya, c'est pas tout le monde a simbara, ça simbara qui cité. Mutu mutu ba simbara ne qui cité, ebi ne penganga te. Azoni ka cité ni makambu na ye. Kevin Mamboué belé yo lobi. E belé. Maintenant on loba plus que pour ne pas que batu ba ina yo. Po ba kongo kili congolais na songi te. Non, le bassou mingité. Mais, tambola bien, mon frère. Sois un homme. Tambola bien. Ne sois pas le roi Batounion, sonné, tambola bien. Karine, yo finira Jérémie, ozo sera ligne. Karine, yo botonga Jérémie. Yo tongi Jérémie, kuyama kasi Jérémie, tu ya tongi yote. Mais yo tongi Jérémie. L'icône a encore tonga qui Jérémie en privé. Robimisa mo ti en public au traité à PD. Yo tonga qui on peut même en privé. Bino moro ba songi. Parce que Jérémie a beti bino tellement caratro, bon koko supporter te boye na mon réseau. Bino moro ba tongi. Mais bon carré ya mouton bino bo tongi et troublé bino tête boye. Un moment Aminata, sois béni. Aminata comme ça benanga bidodo. Batu ba lo bananga na Jérémie to sola te dodo na sani. Dodo na benga ono kwa bana. Na mona wa ba je. Pa na mona loba Aminata sali vidéo. Loba Aminata na Jérémie. Mais nebi c'est maman mi. Ah terrible abi eh dodo. Oh oncle bana. Jérémie abi oh tata moi sa bana. C'est comme ça, c'est la grandeur de l'esprit en fait. Veut dire que Batouana obo me melabino ba makambu ma mik ekenda ki esa ki bobomi bango. Ce qui Karine ozali ki na esprit. Nani comme les nani Kevin on me melaba ba message. Il fallait ça là. Il fallait kende. Koluka Jérémie. Ande onanga mobali tana okibwe na okibwe.
Nani abisi yo intel. Bon intel wana yaka. Bon bo comme ça c'est pour quatre histoire. Vous avez esprit te. Vous avez esprit te. Binora minora ba sa caméra. Mais makambo bo affronter bozo kokate. Botika songi songi. Théâtre boti okanga batu nyonso bandoki. Batu enganye siko. Zambe, mon bébé. Na théâtre kuna yé de ndoki ya bébé, yé de ndoki den chior. Hein? Den chior bébé. Den chior na théâtre kuna. Et ça passe. Jérémie est victime ya succès na ye. Jérémie est victime ya élévation na ye. Jérémie est victime ya marambebele. Na ebizara Jérémie un jour aigle, souviens-toi, na barano aigle. Nengo zo sangisa batu nyonso tout le monde doit se plaindre nango te ba luka ba no diviso yo. Za maeli. Lelo Jérémie est victime nango. Yaya, boujou était msara Jérémie muto ebité. Bisiko Jérémie avandi pe muto ebité. Attention ngaku mpona ngaku matani nganga. Qui ça bo eza muke Jérémie comme marabout. Ba yare pas ba rozwa qui c'est pas no kasi. Ndoke ba muninga ne ndoki. Poye ba ke Jérémie azan ndoki yo pour ça ndoki. Ponganya avandi beso na makanisi mabeti yo sa mutu mabe. Na okenda kwa nganga te. Na okota pete. Na vie na pona okota pete. Mais bino ya bokenda kokota bokenda kotalisa est-ce que akanginga penza. C'est-à-dire que yondo kenda koluka ye Jérémie wana ko isaye. Parce que liste des amoulay ba artiste ba kenda na ndaka ngako luka Jérémie. Bozane belé. Mukoyeza to ya otanga ba kombo na bino. O bokenda ko luka Jérémie na banda kwa nganga. Et puis bon on finit le passé na tout le monde dans le passé. Karine Yamado yo prendre le passé. Karine Yamado le passé no kuma be. Yo Karine, le passé n'ata qui ton côté. Ba Karine ba belle vie le passé moko e mibali bazanga tina. Bolinga te mibali a sakote na vie. Dobina mo finir le passé ya muninga te.